suffering right now. On a biso ba millionnaire. Mais c'est parce que nous avons Jésus. C'est-à-dire que Yesu azope saba kimia moko. Ata nazana ngampiaka. Nananga na mbongo te. J'ai rien, pas d'argent. Mais parce que j'ai juste Jésus. Azope saba kimia. La paix du cœur. Kimia. Yesu azamala. Yaboui. Je ne te lâcherai pas. Tout zakaka. Ok. Comment ça s'appelle déjà? Les enfants? Non, ton enfant. Mais je préfère parler de mes enfants. Je parle de ton enfant. Moi, je ne sais pas. Des fois, on trouve anormal, mais des fois, ça fait du bien. C'est ton identité. Cette émission, du jour au lendemain, ton enfant tombera sur ça parce qu'il va grandir. Voilà pourquoi je parle de ton enfant. Oui, tu parles de mon enfant. Ouais. Et moi, je m'aurais parlé de mes enfants. Non, non. Parce que ça peut belé. Mais là, si je parle de mes enfants, il y a Blessing, il y a Daniel, il y a Dassa. Il y a Daniel, Shua King. C'est un sujet qui te dérange si tu me dis oui, j'arrête. Ben, ça ne me dérange pas. Je suis passée par une circonstance très bizarre, violente, et pas moi pasteur. Dans ça, j'ai 3 ans dans cette église parce que j'en avais marre des hommes de Dieu. J'en avais marre des hommes de Dieu. Papa, nan. Il y a moi, nanga. Oh, Azaï. Comment? Oh, t'es. Aningate watanga, comment est? Vous connaissez bon? Eh. Braza, toi. Au point. En fait, je te vois rougir, mais reste-moi que tu es noir. Allez, 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 relax, relax, relax. Non, allez. Voilà. Vous allez le voir. Oh là là. Un de ces jours, vous le verrez. Ah ouais. Ben oui. Est-ce que c'était à la base de ta disparition? Non, parce que je chantais. Pour dire tout, ça là 3 ans dans l'église parce que j'en avais marre. Ça n'a pas gâché ton image en tant que sœur, de ce qui te prenait pour une sœur sainte? T'es retrouvée sans alliance, sans mariage? Je ne sais pas. Il arrive à des moments que quelqu'un tombe. Mais quand quelqu'un tombe, je pense qu'il est important de ne pas vite se moquer. Parce que tu ne sais pas le pourquoi. Après 1 mois, Nana lala na lamuki na sous viergeté, na lala na lamuki na zemi. Un jour sur le chemin, je marchais. Un jour sur le chemin, je marchais. Voilà, mais j'entendis qui venait du ciel. Oh, quelle gloire ces jours-là, quand il me sauva. Combien de gens m'ont insulté sur les réseaux? Et Dieu a sa façon de faire. Il fallait que je passe par là pour que je sache. Et il fallait que je passe par là pour qu'aujourd'hui je sois à mesure d'avoir une fondation pour le jeune fille mère. Okay. Donc voilà, je sais ce que ça fait d'être maman, je connais c'est quoi la responsabilité et comment se tenir, voilà. Donc c'est important, ça a donné en moi, je dirais, une certaine maturité. Et demain après-demain, quand je vais peut-être vous dire, mais voilà, je suis fiancée, je me marie, et qui sait, hein, on a l'habitude de ne pas parler dans nos vies privées, qui sait si je suis fiancée. Qui sait si je vais me marier dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, je n'aime pas trop en parler. Ce qui est de ma propre vie, je n'aime pas vraiment en parler. Je suis passée par une circonstance très bizarre, violente, et pas moi pasteur. Dans ça, j'ai eu 3 ans dans cette église parce que j'en avais marre des hommes de Dieu. J'en avais marre des hommes de Dieu. Moi, j'ai été violée, victime de viol.
mais si on a bêti solo te mutako loba mutako yeba il profondeur ya vie na azaki mais bon les kana TV bon les kana ba raison pour les critiquer pour insulter pour dire tout dans ça là 3 ans là que l'église parce que j'en avais marre. Dieu m'a fait grâce. Alongolanga mawa, alongolanga ba mauvais souvenirs nyonso. Nzamba alongolanga ba mauvais souvenirs ba violanga na oyeba te ba violenga na yebite na lamuka boye na sous vierge te na lamuki boye na après 1 mois boye na zemi. Ngana lala na lamuki na sous vierge te na lala na lamuki na zemi. Combien de gens m'ont insulté sur le réseau? Tu te sens un peu en retard? Tu te sens... Je me sens pas en retard et je me sens pas aussi en avance. Je sais que il est temps pour tout enfant de Dieu de témoigner, d'exprimer la bonté de Dieu, de sa miséricorde. Okay. Donc voilà, Gyrophare, la chanson pour dire justement que Pinzoli mai, yo mai, kasima pasate, maele ya moto, eke seni yawe na oya yo, bipai na suki, Ndeyo obandiyo yondenzame pesanga yano nabituna. Je vais passer à une autre chanson. Moi sous-souté. Lopalata ezali ayo balobi bonina zangata boucle d'oreille en or. Ma belle ya tata, mwana zangiata. 1 mètre carré na tonga na batama mfula mafinga. Na yebisa bango, papa nanga kausa. Maya Jourdain, pena mer rouge. Na balobi nangai, pinzoli nangai. Okoka usango mokolo ninye ya Yesu. Okoka usango mokolo ninye ya Yesu. Ya Yesu. Faiblesse ya bomoto na komi otuna lokola Jean-Baptiste. Oya yake ezalio toto zela masia mosusu mobekisi mosusu ya vi na ngai. Kermesse ya makanisi na bongo na ngai na boloko bapasi mosungi na ngai o Yesu. Je n'ai que toi ya Yesu. Je vais revenir là. Tu vas te calmer. On est sur un plateau. C'est vrai que il y a des chansons qui nous amènent plus loin. Pourquoi cette chanson te ramène si loin? J'étais sur le lit à l'hôpital et on devait m'opérer. Et j'ai vu beaucoup de choses pendant tout ce temps. C'était le jour de mon anniversaire. C'est le jour où je pouvais dire adieu le monde, adieu à toutes ces personnes que j'aime. Le Seigneur m'a gardé à vie. 2 ans passés, à Salara émission Moko, après ça témoignage nae, ndenga bota mwana nae, en disant que étant on a vu mwana na bisi nzambe mwana soko pesi ngai soki ndenge nini ka ndebino boyeba chrétien mambazala na ona kozongisela yo ndenge na salaki toke kandi bazala mambo bele balobaka na surtout na mambo yo itali concerné ba témoignage boyeba chrétien mambazala na wana. Quelque temps après, année passée, bandeko, ils ont une vidéo moko ya choisi et ningi saki Zahir na otia la bino moi extrait. Choisi na la mona ngo na TikTok. Choisi a lobike ba viola kai par un pasteur, ba pasteur ba dégoûté ma mbonzambe. Ba viola kai par un pasteur. Non, na témoignage à liboso a lobaki
akenda kobonza mwana na ye pa na Nzambe malgré azwaka zemi azalaki tête haute tout ça azoko kolemba makambo ya Nzambe te kosambela kokende église na ba 8 mois ntango azali na zemi ya 8 mois ake kobonza soki na zemi ya 8 mois soki mwana ntango akosi 8 mois je crois na zemi ya 8 mois kenda kobonza mwana na église soki zemi ya 8 mois soki mwana ya 8 mois mais bon comprendre boyoka pe côté wana kenda kobonza mwana na église wana après avoir être kozala violé kozwa zemi bon wana beta lisolo ya viol te na témoignage tanga pesaka ndenge kaka ke apasa ba moment difficile année passée bandeko Serge Choisi aye na lisolo ya viol na otiela bino mo extrait bokoyoka yango alobi ba passer ba dégoûter ma Nzambe ya lalaka na église azalaka vierge asutuka un matin des vierges ou encore des florets makila et azongandaku quelque temps après à apprendre qu'elle était grosse abeta 3 ans à tchara makolo son église depuis que mokolo ba violara ou a constaté que no ba violé à perdre virginité abeta 3 ans à tchara makolo na église bizarrement na témoignage précédent azaki est tête haute na zemi ya 8 mois kena ko consacrer Nzambe bandeko na ngai est-ce que bozo ba ke oya makambo ya Nzambe siko toloba te incohérence ne incohérence wana kaka te wana nazuka ba elima ka clé kaka ya motu ya po ba violer yo obeti 3 autres chama ko église te parce que moto asali bon moto na Nzambe o aza sans relation nzela ya Nzambe de perdre moto opengwi be e comme la bato belé mais bizarrement avant obeta lisolo ndenge mosusu ke après kokoma na zemi ozali toujours ferme tu as tenu au marché tête haute au continuer ko lukelonga Nzambe au sala bavé par rapport à mwana ina kobondela mwana zemi ya 8 mois na évité que Dieu nous aide. Alors actuellement qu'est-ce qui se passe? Actuellement ce qui se passe c'est ça que ndeko na biso autobimisa nzembo na ye pendant que je vous parle nzembo na beti 1 million de vies n'est-ce pas il y a des semaines passée nga na saki vidéo mo na TikTok pour nazoka bino be comme mama on est la challenge tout ça toni ete elo so eza bien nga boyebinga na wanga na ngote sera embi nzembo kitoko tant na loba kitoko message eza vraiment bien banzembo belé ba message eza na ngoti na te voix car instrument mais oyaye message eza nzembo kitoko mélodie kitoko instrument makambo tout na forme en tout cas c'est bon impeccable message nzembo wana eza nini andimi ali parokauka mais kombo ne komama na buku abomoye aboyi lelo alata ba versace lobi ya bino bebika mama ndenge ezalaka na saki vidéo mobimba na TikTok kaka pona féliciter pour cette chanson na suka on appelle ce conseil na c'est ma sœur nzembo oyembi eza message eza fort mais ezala vie oyo vivre so ezaka oyembi ka po yemba pa ba yembi parce que ba yembi belé lelo ba yemba na bango kaka yembi na lapi ndai na kotika yote ngana otili watu ebi ba babiloko batu baloba na ba maloba kitoko maloba sukali wana na forme mais na fond c'est autre chose muto azo yebisa Nzambe ke na lapi ndai na kotika yote asimba kisi siko boyebisa ngai impact ya nzembo wana to cause but objectif ya nzembo wana eza penza nini po mutu tango asalaka nzembo tango toyembelaka Nzambe to évangélisaka na loyembo et du coup bato bazoyoka non seulement message mais l'esprit qui est en train d'accompagner cette chanson n'epesaka vie na bomoi na bato et tango yo ke simba kisi du coup ebomi nyonso il y aura plus la vie bato boyokaka maloba kitoko mais il y aura plus la vie nde napesaki ka conseil en disant que maloba wana ezala penza vie na yo nzembo ezolandama mais soki ba vie wana eza kaka parce que osalika neti ba misusu wana basalaka et ozala mabe ozala pasi juste en passant na encourager ina sepeli bato mele bamona ye vidéo wana mais na minute okutu vidéo yango na bombi yango na longoli yango parce que ba makambo toyoka après nde mutu esali pasi. Alors
bino ka nde mambango ezalaka ya nkuku na mpoasa ba détail oyo nga na yoki par rapport ya dossier ya mambo ya mwana ya choisi je parle des détails ba détail wana yango kutu te nde mutu ezoko intéressé yango te nde problème mais problème eza kaka lokuta problème eza ya lokuta tango choisi abungi tango abimi azali na so na ba 8 ans na ti baje ya ba 12 ans 13 ans abungi so boyebani na ba yembi gospel to boyebi bato o bakoyeba choisi o ba fréquentera milieu ba chrétien to bosololaka na mama Laure Mbongo na ba bato misusu bakoyeba choisi botuna bakoyebisa bino mambo nazoloba na bino tango choisi abungi choisi akoma loyenge déjà dans le bas âge ndeko akomaki moi loyenga ba chéri bon c'est vrai tant balo ba chéri par rapport à son âge certainement ezali pe kaka ba chéri moko ya ba âge na ye mais est-il que ezalaki déjà vie ndenge tolobaka ya mobulu bande bato ebele bayebi makambo oyo eza bamasolo toyoka ya mwa kala mama Laure Mbongo asenga baparent ya mwana oyo parce que Laure Mbongo asala mo basorti ebele na choisi ya koyemba ya kodeplace bayemba na Rebecca Malope bato ebele bomona baimage wana ti lelo kutu na YouTube ezali Rebecca azokamwa mwana moke boye nzunzu ebele boye Laure Mbongo asenga baparent ya choisi bapesa ye mwana encadre ye atangise classe abukola ye balingaka te bon selo baanalyse ndenge ezalaka kaka na oto comprena ye poto ya mikolo certainement peut-être bamonaki kaka no ata mosusu Laure alinga profiter na mwana ok balinga na bango te no biso ngo tokotangisa mwana ok d'accord mama Laure pe akipa na ye te nga lisolo ndeko moko ya musicien gospel ka moto abetela ngango bapériode oyo ya bamakambo ya émission ya Papi Mboma plus ou moins 3-4 ans passé nde mwana na ndenga ya kobeba balanga musuno linga retenir yango te par rapport à constat ou personnellement j'ai fait peut-être ozala kitoko penza trop te parce que bebaka penza ko neti nde mo mutu mo abi mu pepe ya bolimbisa vu âge na peut-être ndenge ezalaka ata mosusu bobota avant tout ça mais ya babiloko ezalaka ya bamama mikolo bayebi mambo na oloba eleka nango ndeko abota na ndenge lelo osa sortie médiatique nzembo na ye eyokami bon azongela nde déjà makambo koyemba azongela nde makambo koyemba mais azalaki ne pas azalaki à la hauteur mpenza te azalaki à la hauteur te bato baye kotie suka mpenza makasi ntango makambo ya babengi yango nini ya viol euti kobetama awa ne passé quelques mois passés soki plus ou moins 6 mois passés alors lelo bandeko nanga banungunungu omotambola na kombo ya ndeko par rapport ya nini ya ba mensonge yango eza nini nde place mama na likambo ezali siko bato misusu ezobima neti ke tozo kosalir la serre ou encore koluka eza un mot tozoka to déstabiliser donc campagne de déstabilisation mais moi je vais vous sortir des révélations ici oyo peut-être que les cas bato ba spirituel bato va comprendre problème to na mboka Congo eza omoni soki moto alingaka moto neti ndeko nda aza bwana ba fan pe balingaka ye tango ka bamoni titre to alandi ka introduction émission olinga kuta yoka fonte to alande eza nini non babandi ofinga na bacommentaire bakongole bazaka bongo babandi obanda kotaxe bino kaka boye bino boye mais bon tomesana na makambo yango et je vais vous dire le pourquoi ngai personnellement nasalaka baanalyse to naosala baanalyse lelo oyo ebandi kobima
Par rapport à un mensonge. C'est quoi la vérité dans le dossier ya mambo viol? Choisi tant bazo vanda parce que na TikTok na loba juste likolo ba mamsu na loba na TikTok na loba yangote. Choisi ba mo vanda so na ba bibwa so na busanité. Ba période wana oyo mwana bandai mwa ko s'embriller bino baby adolescence ça va ba curiosité ba découverte. Ndaza na mon petit chéri mon ou un jeune homme. Les petits azaki on dirait ba petit ka ba coopérant so pe na ba victoire bilo moi en autre coopération na ba victoire so ndeni mais ba no vanda ba côté moko lo moi ba jarwana. Les petits en question et tant ba nous embrouiller moi après c'est comme si à constater ou encore peut-être la fille l'a dit ou encore à constater que moi na bandizemi achapwa parce que limo ba no mona na te po azaki choisir za mineur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Choisir banda ko bimana pasteur oyo ya viol bien qu'elle ait été mineure, OK? C'est vrai âge ya tata wana akobimana mwana âge wana te ezali exactement viol. Ata soki mwana zaki consentante et par rapport à âge nae elle est mineure. Mais est-il que ezaki consentement? Do likambo yake na lalaki na église nazalaki vierge na la mouyi na tongo makile biminga ba défloringa ba dévierge ngai et zemi pe kotela bongo de rubrique wana ezali lokuta. Rubrique wana ezali lokuta. Et alors tellement ba constatera na famille na bango que abimaka na pasteur ou encore ba sololaka na mwana et les petits comme aniamu kaka nde ba yo kinde la pasteur wana kise mezaki aye et famille sala ba menace tellement ezali kamba réputation le monsieur a futaka ba amende après pe ko futa ba amende apparemment on dira bois qui sera né pe dossier yango parce que akoma pe ko banga li solo yango to pe likambo yango ezalaka ndenge wana. Et le pasteur est condamnable parce que azali tata ya mokolo, si je peux dire même koko, parce que actuellement le papa doit être dans les cinquantaines. Donc abimana mineur pendant qu'il a une quarantaine d'âge. De l'isolo a plus ou moins 12 ans passés comme ça, et l'autre mois on a 13 ans. Entre 10 et 13 ans. Alors, fond, tout ba détail on a si yango penza te problème parce que famille nyonso ezanga ba makambo te. Et ba détail on a bimisi awa eza membre ya famille moko. Nde mutu ka ndenge ezala bino boyima mamongo ndenge ezala pire azala na pire. Ah beteka lisolo na cadre ndenge ezala kaka ke te mwana biso ape na mwana na botika toyebi. Il paraîtrait bandeko ya famille na ebite soki ya mama to ya papa mais bandeko na bango batu ba yebisaki ba parents na ye ke botika pasteur ya batu c'est vrai azama bando bimana mwana mais boyebi bien que les pauvres ils ont été mokolozemi. Pourquoi bolinga bo bambaye kaka bo créer kaka bon. C'est vrai, le lobat balobi peut-être que non, c'est un méchant, moto abimisi, et lo kwana, membre famille wana, moté mamabe, pour peut-être mona ko émerger, toche entre parenthèses. Parce qu'il y a des gens aussi au baloba, que notamment sous zaka jalousie, pour te na ba famille, ba jalousie peut exister kanango. Tam sous zaka jalousie, yango peut-être
et abetaki lisolo yango po ndenge mwana ndenge azokomata ekozala pe ya solo. Mais tozwa nanu likambo ya badetail ya ke zemi viol tout ça abande kobima tokanga ngo nanu entre parenthèses. Mais likambo ya ndeko akomaki déjà kozwa ba petit chéri avant zemi ezali vrai oyo déjà masolo yango ebandaka kobetama kande na yebisi bino ke nga na yoka yango kala. Donc dire que azalaka déflorer ndenge papa na mokolo violaka ye nde esalaki kazwa zemi, c'est faux. C'est faux parce que déjà azalaki déjà komaki déjà na vie ya mibali eza eloko oyo esi eyebanaki. Sikoyo ngambu to problème awa eza nini? Ngambu to problème awa o nga personnellement na kosala l'émission parce que après tout mutu na mutu ana vie na ye, chacun est libre nde tolobaka vie privée. Mais kati na bonzambe eloko tobosana ezalaka ke chrétien azala na vie privée te ezanga te eza bible mutu azoloba ezoloba na kosexpliquer. Nde esalaki kazwa zemi, c'est faux. C'est faux parce que déjà azalaki déjà komaki déjà na vie ya mibali eza eloko oyo esi eyebanaki. Sikoyo ngambu to problème awa eza nini? Ngambu to problème awa o nga personnellement na kosala l'émission parce que après tout mutu na mutu ana vie na ye, chacun est libre nde tolobaka vie privée. Mais kati na bonzambe eloko tobosana ezalaka ke chrétien azala na vie privée te ezanga te eza bible mutu azoloba ezoloba na kosexpliquer. Ntango ozoya na toile kokosa batu mpona koatire attention ya batu nde place mabe ezozala. So napesi bino ba explication nyonso bandeko nanga eza parce que naleki na bo comprendre. Mutu na nyonso azala na passé. Awa eza condamnation te parce que les batu bayaka oh bino boza ba parfait, bino boza ba santu, vous croyez quoi? Et siko esali nini bo? Effectivement mu nyonso azala na passé na ye. Effectivement eza vie na ye après tout. Et talinga na eloko te. Mais awa il s'agit ya makambo ya bonzambe o ndeko azoya koteya batu to azoloba batu to azolakisa na batu ntango bozoya na batémoignage ya lokuta mpona koatire attention ya batu nde place mabe ezozala. Batongaka ministère na mensonge te. Preuve lelo Tamara suki wapi? Malheureusement batu baza kozwa yango kaka nzambe koyeba nzambe oyo eza likambo mosusu. Et moi quand je parle de yamabamba lolenga boye esalanga tellement parce na mona net na koma lokola bato ba Hollanda to na kota na mitema to na mitu ya bato ka pour faire comprendre bango. Malheureusement c'est pas tout le monde qui va comprendre. Bandeko nanga Tamara za wapi lelo? Et ya kokamo ezake bato bazoko accuser bato en disant que soki lelo via ndeko carré ndeko bébé eza parce que ba congolais ba mitema mabe. Il faut bozaka ba païen po boloba biloko boye. Si réellement boyebi nzambe, bonga bobimisa biloko boye te po ya makambo soni. Mes frères et sœurs, croyez-vous que une vie on nzamba construire, mutu moko boye ka rolala la moki po amotema ba bomi to détruire yango avant d'ici be mutu na se. Donc veut dire abeti nzambe. Atie nzambe na se. Vous croyez à ça? Sikoyo, sinon, pona mutu ayebi nzambe, ayebi ke eza non. Sikoyo mutu nezali. Et pourquoi ba carrière bandeko oyo kana bako matana bango ezozala kaka ke non oh bako sele makambo to pe bazongisi bo basali bo po ba nuire et après ba nuire et curieusement ou encore bizarrement nzamba ngo pe bino bo salela wana to yeba kata za forme nini o justifier bino te na ebité son on se faire comprendre.
Tala, il est écrit, ils vous feront la guerre, mais ne vous vaincront pas. Mwana na Nzambe, bitumba, faux témoignage et autres, et biblique. Mais c'est la fin qui justifie. Mais bizarrement, les chrétiens congolais, les chantres, les pasteurs congolais, bango bakosela baonka makambo. Et na ba makambo bango bakosela bango, yako kamo ezake, Nzambe na bango tikela ko justifier bango te. Banda babenga ba Joël Francis ba PD, ba 7 ans 8 ans yango tilelo babenga bango ka ba PD bande ko Nzamba justifier bango te ya mabeko leka na makambo bango ezake ba bali pe ba okotcha bazemete. Bande ko na ngai wana eza confirmation ya misala ya mabeto ezaka Nzambe siko Nzamba za pipo ya ko justifier que no bakosela bino makambo ba sali na Nzambe. Est-ce que je me fais comprendre bande ko bolimbisa ngai? Bande ko Mike banda ko kita banda témoignage banda ko beba tilelo Nzambe ya Mike Kalamba aza incapable de justifier Mike na miso bato que no c'est un vrai serviteur. Et bizarrement bato ba continue aka koloba que no baza ko luka ruine topé destruction ya muto na Nzambe pendant que ezalaka mabende loba malamu te na ebite soki niveau ya envoûtement na aveuglement eza na level nini Nzambe sunga biso. Et moi, pour chiter, normalement, ils ont une émission à sango rapide, mais maman msusu, moi, je suis 5 minutes, 10 minutes, exactement. Non, ça, l'effort, on a sous 30 minutes, malgré ma mort, belle. Moi, je vais vous révéler maintenant des révélations terribles, graves. Ok? Et là, on a l'inga Nzambe, ezaki, ata boboyi, problème était, fin que justifié. Fin aussi de sa contestation. Et avant de citer, Tala, Tamara Tongi ministère na mensonge et rattrapaye. Tango soutenir sur bimi libanda. Bande obota lelonde kwa zapi. Ba olukia ko luka. Aza souté. Kande ba pesa prophétie ba luka yo limwe. Siko borlo bananga nini? Mutuana za Nzambe to azaki na Nzambe. Bolimbisanga bo permettre nga. Malheureusement ministère on a joie, je ne peux que dire des vérités ndenge za brite. Nabi ke eza bato bele ba redigérer, on te ba supporter, on te mais c'est ça la vérité. Et vous direz quoi? Bato wana to mutuana na Nzambe. Détrompez-vous. Si réellement bandeko bana banzambe, bondimela Nzambe ba justifier bango. Bible zolo ba ceux qui tozo souffrir injustement, eza gloire. So ba koselo makambo. Na oloba ya kokosela ya lokumu parce que Nzambe a justifié yo. Mais so mabe o ba oloba eza kati na yo eza pasi Nzambe oselo te. Nzambe akosala eloko te. Sikoyo révélation eza nini na makambo yo. Que Dieu nous aide. Bomoni bana oyo objectif eza ya regagner ba âme te. Musalo bango bazosala normalement koyemba eza évangélisation, c'est pour gagner les âmes. Mais malheureusement bango bazosala ngo non pas pour gagner ba âme, mais pour baza la vie. Et au nom ya ba vie, au nom ya renommée, au nom ya notoriété, au nom ya mbongo, baza prêt à tout. Ne ba ko se compromettre en faisant des choses interdites par Dieu. L'essentiel na beta 1 million de vies. Na minute oyo nzembo ya mwana oyo ebeti 1 million de vies. Na moins de 2 semaines, ce qui de plus ou moins 2 semaines, nzembo ya choisi. Siko le prix à payer c'est quoi? Ba conséquence des ababilo bozo yokana obo mona. Bo remarquer, beaucoup remarquer. Ba musicien, ba serviteur belé en Nzambe ya temps oyo tozo vivre. Ba jeune serviteur, ba musicien et autres. Ba succès na bango. Et vanda akana ba témoignage ya mabe. O kaka avant bimise loko. To après ye ko bimise loko. Il faut kaka elo mo bima nda. Ba bandolo ba mabe. Siko diable aza rise. Rise veut dire mayele me ya mabe. Siko bino boko se basé na bazo bundisa ye. Eloko Nzambe. Po Nzamba tomboli. Nzamba pamboli. Nzambe parce que babengaka diable singe ya Nzambe.
Mosani ka kokopie nzambe. Neti Bible lobi ke bakobundisa bino. Yango omoni ba vantire ye pe Satan ya nango yango wana. Bomona neti keno ba obundisa ye. Neti na minito bato ba oloba keno eza haine. Acharnement, méchanceté. Mwana bato abimisi nzembo nanu kuta bandi ko enjoy yango te. Yango bomoni ba faux témoignage na ba mamba lokute zobima. Ah bato mabe famille. Baje ya mabe, c'est ça les prix à payer. Malheureusement bato yo et puis ça nous va comprendre mambo te va comprendre en côté. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, ata bo boyi, bo ndima topé, il y aura des confirmations. Tozaka awa, tozonga kaka awa. Toya osala ba analyse kaka awa. Je vais vous rappeler ces jours en vous disant na lobaka na bino. Mais ça m'a ouais. Et ça a passé. Et plus ou moins 1 an et demi passé. Ndeko moko ba ayelanga dossier a choisi Amélie petite sœur na mbongo ay na charge te permettez-moi na déplacer choisi Amélie petite sœur na mbongo choisi akoma oke ba Dubaï ba période mo na ebite soit kenda kati lelo et akoma ki Niger net que non il faut sombela batu biloko ayela bango et Amélie et les qui a moninga na $500 ou $600 je crois. Oh biloko izate biloko be ok zongi sa tambongo izate oh et combien ozongi sa ba $20 oh ba pesa numéro mpesa croyant que non rotinya mbongo akomotinda ba $20 oh ba mpe ko tomboka et na kosilika wana bandeko choisi azalaka na oncle na yemo azalaka colonel et na vérifier ba information oh c'est vrai et du coup neti oncle na za colonel et ba komaki sikoyo ko menacer ou encore ko effrayer batu oyo ye abane ko devoir mbongo et pourtant mutu azaki fautif ezaye il y avait pas que leki ya muninga wana babatu misusu ndeko na bisinga bi mama mwana mwasi wa mutu alokuta ya kosakana te mais kombo nzambe na monoko ndiye likambu bon bama musu aloba na nga bo eza vie privée na ye eza mambo famille ya bato ok po ebima te ke non campagne de déstabilisation to sala on peut nuire to peut détruire son a mentionné likambu oyo ya makambo ya mbongo ezaka pona likambu ya kolobela likambu ya mensonge to pe ya lokuta o to zolobela awa ke batonga ministère na lokuta te de tous ces détails que je vous ai donné na linga juste na lakisaka bandeko comment est-ce que lelo oyo bandeko oyo bakomi koya na mensonge kati na bonzambe pona ko attirer attention ya bato y a pas que elle période choisie loba ke azalaka vierge ba violera ya perdra virginité période ngo masolo a viole bando tambola makasi ya pardon ya virginité bando sa succès makasi tant penya la bimisaka liste ya ba makangu ya ex nae ya basi mu vaza bimana bango o bazala na mutaka la gospel boyebi lisolo ya ser nanyo pe bimaka o balobaka bala vierge Sandra Mboyi et du coup bato balobi ke botika kombo ne pe bimana kate o yete ya bala vierge botika bozoko sele makambo ya bala vierge bien que ba opposant ba telema de gauche à droite pona koloba ke no biso to yebi na église ashora ko to zala pe na proposant tout moi confiancé biso to yebi bisika songolo pakala batanga mo ba fiancé kilikili et les gens se sont posé des questions ba proposant par na ba les gens se sont posé des questions siko ba proposant na ba fiancé wana nyonso belé do bango bando sala na bango eloko te entre parenthèses bien que ba misu ba kenda ki plus loin naza na kati ya débat wana te ya maambo wana te kaka ba période yango faveur mokoko soki faveur yé pas le garane Michel Obi yé pas balaka vierge na ebite so bo comprendre ba makambo oyo sikoyo je sais pas moi pour esala nini likambo na virginité wana toleki bandeko nanga ba pasteur ba chantre ebele ministère batongi na mensonge koya kokosaka bato ba témoignage sensible Tamara kosa même na esika kolela aloba so bakola ba bisika bino bato boyebi Kinshasa bien ba quartier ya reculé wana bato bayebi biloko atanga kana
mais bato bayebi baloba que c'est faux. Akoli na bandala. Bien que un moment, so il peut à cause de divorce, je sais pas trop. Avant d'ara, so il peut un so il désire pas une tante, bablo moi ba jarwana. Mais bato ebele ba confirmer en disant que non, c'est faux. Bandeko. Bato bandeko ebele na bako bima na bango. Eza ozalaka ba témoignage lokuta. Même vos pasteurs, mentionnez pas mal ba pasteurs, ba kosa pe ba kosa ba marambo ebele. Wana nyonso pourquoi? Pona ko attirer attention à bato. Bato ba yokele mawa, bato ba soutenir ye, bato ba appuyer ye, bato ba linga ye, bato ba na yebite, kapo ba a gagner popularité, a gagner masse, a gagner eza pasi eza mawa. Nzambe, Dieu n'a pas besoin de tout ça. Faut ezara substance. Teya liloba, c'est lui qui convainc les cœurs, c'est lui qui convainc les esprits, c'est Dieu. Tu n'as pas besoin de venir mentir. Pona o ede nzambe ou encore po batu batondisa mana foi to pe na kondima. Kenga pe nzamba kosala. Po ser songolo pas abika makambo songolo pakala, c'est du n'importe quoi. Bato bele bakenda plus loin ya kokosa même ba vio basala te. Kaka po soki soit disant bala kisa bato bana ba vio na ke nzamba za capable rocher. En fait, na ebite soki bato ba ebi penza nzambe o bango ba o servir. Ya bomoni lelo tozana ba très serré problème na ba église na biso. Pona nini? Évangile ba présenter bato. Évangile ba pasteur batei bato. Évangile batei bato. Yango ndete évangile falaki batei ya bato. Et du coup, ezo boma bonzambe, ezo boma sacerdoce, ezo boma na ba sacrificateur. Nzamba okela biso mawa. Bandeko nanga, ngai eloko o ngai nazo kufela na makambo yo. Certainement bandeko bo comprendre. Ya likambo ya lokuta. Le mensonge est du diable. C'est la Bible qui le dit. Babengi Satan le père du mensonge dès le commencement. Et un homme de Dieu qui va se tenir du haut de la chair pour donner des témoignages mensongers. Au nom ya batu batondi samana kondima na ebite. Azo servir nani? Nzambe. Boya nolanga bandeko. Et a pasi ezamawa. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de kosate. Pour nzamba zo lokumu to po batu bandima. Ke yesu anzambe. Te ya liloba na nzambe ndenge sengeli to pe ndenge ezali. Lelo tellement objectif eza ba millions de vies. Na beta 1 million na 48 heures lokola Moïse Mbiye. Na beta 1 million na une semaine. Ya un bomoni les gens sont prêts à tout. Ba mambo bele zolo ba mana cesse na besoin na kota kuna te ya. Surtout que ba preuve ezate. Bien que personnellement l'homme spirituel juge de tout. Toyebi miliango mambo le kaka. Et toyebi keza nango ba vérité. Mais to boyi to confirmer ba to ba mona penza que neza motema mabende tozo lakisa pour nuire ou encore pour détruire. Mais na nyonso elobami onga na oloba na bino bandeko na nga ezaka ke Nzamba za. Et Bible est vrai. Nzamba justifiera basali na ye. A justifiera banana ye. Tôt ou tard. Tout ce qui se dit, tout ce qui se raconte, soit mamba lokuta, Nzamba nzambe. E bima. E koye bana. Que Dieu nous aide. C'était ça. En tout cas, si je les ai bolimbisanga, yo peut-être tam so kanisi to monique eza toujours détruire ndeko. Vraiment nzamba sungelanga yo ososola. Mais sinon tout le bara de la part de Dieu. Message à retenir na analyse na saliza kolobana bana, je précise bana na nzambe parce que tout le monde n'est pas moi na nzambe. Et belé le bok église na formalité. Du coup tant que tolo bla mamba nzambe zo le ka wa ba comprendre te. Pona bato bazo fréquenter l'église, kaka po ba fréquenter, pona bango oyo ezali campagne de déstabilisation na haine.
Et pourtant, tu es à Batou. Message on a européen. Pour na yo landita musu pour s'embrouiller comprendre te. Ezaka ke. On a besoin de mensonge pour bâtir témoignage ton ministère ton vie na yo. Yo zo sa elanzambi pour attirer Batou tope masse tope na ebite nini pour zo approbation Batou non. Sers Dieu. Ndenge nzamba lingeli. OK? Les restes à vous s'en charger. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Hey yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter 7 ans ya Belleville TV oyezali cadeau signé Bellard Production andimi offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Mama Kalunga, Mama Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebinanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te. Keyo oui. Bonjour à tout le monde. Voilà, nous sommes là. Genève boutique online. En tout cas, venez nombreux. Si vous avez vos manifestations, si vous avez de mariage, vous voulez changer des robes, n'hésitez pas de nous contacter ici chez Genève boutique. Oh mon Dieu, si vous belle la robe de gloire. Ceci s'appelle la robe de gloire. Venez nombreux. Notre numéro s'affiche. Contactez-nous pour vos fêtes. Vous ne serez pas déçus. Livraison à domicile. We welcome you to come in numbers to order here to wedding dress for hire and sales. Welcome. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo, na yeli yo solution, ya ba produit na biso, ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler ngo na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non,
tika tokanisi na peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na yebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okokozanga yango na ndako na yo te yo oza na problème ya insomnie olalaka te produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza kodétoxifie nzoto na yo eza kopurifie makila na yo eza kosukula baveni na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo kosoigner pour l'estomac produit oyo kosoigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza kosunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo kokozanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okozanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine la plus c'est 44 79 853 90 849 na balieli susu plus c'est 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango zero lobezala kina 10 yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te